nde makambo ezoleka. Voilà page noire na biso ezali ke touti koperdre artiste moko azalaki tellement munene, azalaki icône ya musique congolaise, ayembelaki peuple, ayembelaki pays na ye, adoraki pe ya mosusu, ayembelaki pe ba président na ye. Voilà yo wana nde touti koperdre ye na kombo ya Mama Tchala Mwana. Je crois que ba téléspectateurs na biso boyebi Mama Tchala Mwana, boyebi d'accord. Pourquoi na biso ba congolais so mutaku folo baka maman madame ça un peu vrai au Koufi Maman Tchala a Koufi il avait son mari mais tout le monde a mariage je ne sais pas si c'est tout le monde a mariage ok elle était une femme seule, elle était une femme forte, une femme courageuse, elle cherchait son argent. Tu vois? Donc, les Arabes, comment passe? Azaki na mobali na ndaku ya mobali bokutine bana tande mote na kwa butimba. Ona yebi ke longa kione esili. Imeni. Esili kwenda ka mbote, esili. Ena famille ba opeba na nenga mape. Emmanuel Bazali, Sarah Lula Zali. Version ya liwa ya Mama Tchala Mwana ezali. Mama Tchala Mwana kufeli na ndako pour ebinia na tongo. Mama Tchala azaki na hôpital ezoyeba na te juste maintenant. On dirait tozo mona version ya liwa Mama Tchala Mwana ezani na nous. Mais coaching ye sikoyo. Na ba coach ba tout na parler, ba coacher bango ke ba. Alors, vraie version biso za nango. OK? Ezaki na ndako. Mais Olingateur va couper dans la peau. C'est une grande sœur. Okay. Et puis elle a fait, c'est pas la politique. Quoi? Ok, soit pour finir avec les associés. Est-ce que moi, tu as mon approche à la mbête à ma vie? Alors, moi, je dis que toute une question au batterie, à la biseau. Comment est-ce que tu imagines maman il y avait la ligne à est-ce que vous avez la président Franti, on a quand la président respect au téléphone pour la nani Verkis sort Amazon Verkis va yoka Amazon Verkis na papa mbasola kwa film ya papa mbasola kwa kama mbasi ya bakuta na kuna. Bonjour, bonsoir, chers fidèles internautes. Tout dépend de l'heure à laquelle vous aurez l'occasion de suivre cette très belle émission présentée par votre humble servante communément appelée ainsi Casemiro de la presse congolaise. Si je suis là, je ferme de gauche et à droite. Personne d'autre passe à l'exception de notre Dieu créateur. Voilà, aujourd'hui,
Je suis seule à mon plateau, dans un Sangomo Boyamawa, à vous annoncer, ils ont page noire. On a vendu dans le plateau pour vous dire, je crois que les internautes, maman na biso na papa na biso bakota internet mingi baza au courant si à makambo na bimina loba na minute oyo et bato baza informé pété. C'est pourquoi on est là pour vous informer à travers notre chaîne IHP Media. Vous allez scotcher branché la chaîne na biso bokozanga te bozwa ba nouvelle nde makambo ezoleka. Voilà. Page noire na biso ezali ke nous tu peux perdre artiste moko azalaki tellement munene, azalaki icône ya musique congolaise, ayembelaki peuple, ayembelaki pays na ye, adoraki pe ya mosusu, ayembelaki pe ba président na ye. Voilà, et on a dit que tu peux perdre na kombo ya Mama Tchala Mwana. Je crois que téléspectateurs na biso boyebi Mama Tchala Mwana, boyebi na sala analyse na plateau, tu vois, et puis je viens. Tala yaka nano, yaka, non pinga yo. Là on dirait qu'il y a résidence. On fait comment? Moi liloba ya nini? Pour la disparition ya Mama na biso Tchala Mwana, oto utuko bungisa na mokolo lelo le 10 décembre. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Bon. Tozoye ba version de la vie sur la ndako. Attention à couper dans l'hôpital, on va couper dans maman dit. Ce qui arrive, on ne sait pas. Tout ça on a besoin de ba version. Parce que tout a tourné. Magnifique. Tu poses des questions, tu payes. Ça, ce sont les enfants. Tu poses des questions, tu payes. Ça, ce sont mes enfants. Bon, de John, il paraît que balobi Mama Tchala Mwana koti trop na kati ya politique, nde banunu tozoyoka ke kokota na politique nde esali que lelo yo azala te. Pourquoi so muta kufi babilo balobi maraka? Bon, au moins déjà Tchala Mwana makambo uti koleka nango déjà eza déjà makambo ya mikete. Ba uti ko humilier mikoloka. Ça m'a sali nzembo moko elle a été humiliée. Bah exposé nudité na ye, ils ont dit de n'importe quoi, vraiment azaki na internet sali. Tout ça est pesaka na esprit. Dans ce monde, azaki na politique, les makambo ezame, makambo ekendela, ne makambo esala mela toyebi, et pesaka na esprit. Nyonso babandaki kosala épaiser l'esprit. Avec l'âge, âge peut comment qui fort. Ouais, bon. Et puis à côté de mon politique, il faut comprendre politique yango kengo wadondo azali banda azali mais babenga mobutu assassin mais toujours comprendre que la politique mais de John matanga tozolela mais la famille biologique faut le dire likolo bazoboya biso toleka parce que kuna des familles biologiques c'est réel même tozoka reçoit na makelele ezouta likolo qu'est-ce qui se passe yaya moto oyo akufaka aza na famille soko oza na motu oyo akotelemela yo te comme mwana comme ini makelele okati bawela biloko bawela déjà ntango baolinga bajournaliste bakota te po baowelela déjà mais oui parce que bazowelela déjà comment vous voulez pas qu'on entre pour makelele ezouta na ndaku voilà comme vous pouvez bien voir si nase. Alors makelele vraiment ya koswana. Bon, comme on sait, Tchala Mwana a beaucoup de plus bana. Elle n'a pas eu la chance à avoir. Bon, la grâce, c'est la grâce parce que l'enfant c'est pas la chance. Non, c'est la grâce. Okay. Avoir un enfant c'est la grâce. Donc si elle n'a pas eu cette grâce-là, avoir des enfants, que son âme repose en paix. Mais là, en tout cas. Sikoyo omoni mwana atelema déjà Mama Tchala soki azalaki na mwana anga azala na âge peut-être nanga mpona minute esenga mpena mwana te parce que moi je sais que non j'avais 16 ans à cette époque papa nanga akufi na poto naya
kaka permission natikali nga mona tisa baya nanga nyonso ya mikolo batikala ye na poto ntango papa na kosango ye papa na biso akufa eloko ya liboso nasaki nakangi na chambre papa na sindi atake mwana mpona mwana oloba nanga elo te na minute wana nazwi baautorité nyonso nazwi bapete nyonso nalati po papa ntango tozalaka na bana toformaka bango meme nga pene nazalaka na jonathan lelo mo nde naza koso problème eyelinga mbongo tele ya place tel biloko tele ya place tel nde eza wana kolinga te moto akota place tel te toformaka bana parce que toza babantu toloba toujours mais oyo okufi déjà okufa lokwa na biso bacongolais so moto akufa oloba kaka mamama na me nazala un peu vrai okufi mama Tchala akufi il avait son mari mais tomona mariage te je ne sais pas si c'est tomona mariage ok elle était une femme seule elle vivait une femme forte une femme courageuse elle cherchait son argent tu vois donc ezalaka vraiment pasi azalaki na mobali na ndako yaya mobali okokotile bana ta nde mote na koabotili bana oyo ayebi kelo ndenge aki wana esili imeni esili kwendaka mokambo te esili ena famille oyo baopebana na ndenge mabe baniesi bazali saralula azali ya liwa ya mama Tchala mwana ezali mama Tchala mwana akufeli na ndako corps ebimi na ntongo mama Tchala azalaki na hôpital ezoyebana te juste maintenant tozomona version ya liwa mama Tchala mwana eyebani nanu coaching eye sikoyo na bakotisi batutu na pale bakoche bango kelo bale alors vraie version biso oza nango te ezalaki na ndako mais baolinga te bakufeli na ndako po aza mwasi ya mbongo c'est une grande star et puis elle a fait c'est pas la politique quoi okufa na ndako asoni bakufa na ndako ok so okufi na mbeto na eza soni est-ce que mama Tchala mwana kozala mbeto mabe alors mandike toute une question oyo bato be baaki ala biso tomonaki image awa mama Mbiabel alingaki aloba ete bakote question est-ce que boyekala na mama Tchala mwana azalaki na poso oloba te alekana te parce mama Mbiabel na mama Tchala namangana président respect otelema mpona nakiamofuta nomokwa nani Berkis sort amazon Berkis bayokani amazon Berkis na papa yemba basola te bofilmia papa yemba basola te ekomaki basi ya bakutana kuna yaya tokutana oyo azala makasi omoni te ke eloko kufa na bilemi ti lelo fie Berkis azaka na malili eza basini ya mabe mutu so bakufi kala bakoko na so bazali okufi jour wana baolela o bakundi yo lobi biso bakongo tokunda bato lobi mais ti lelo to mwa oza na malili ozosamba dans la minute mtatika na pardon mu président mama Mbiabel c'est que si mtatika na pardon mais akangisaki ennemi kwani ya condition na ye akangisaki ennemi pourquoi pourquoi okangisa ennemi na batango bokoba mama mikolo bokanga na ka babinemi batikala mpe kaka bomibale na minute azolela kenda olela azolela regrete maloba na ye abi nzambe ka na semaine oyo nalobai maloba mabe ka na semaine akei merci beaucoup aboyaki kutu no toza en direct ya parcelle ya mwana biso Tchala mwana donc balobi ya famille mutu déjà bonjour chef. Voilà. La présence de Jean-Marie Kassamba. Un mot, s'il vous plaît. Il y a aussi réalisé. Je suis avec Maman Tchala. Bon.
Je devrais lancer après. Et moi, YouTube, également. Alors, il faut lui rendre hommage avec beaucoup de dignité, beaucoup de valeur. J'appelle à la presse de la République démocratique du Congo de rendre hommage mérité, digne à cette grande dame qui a fait l'identité de la musique de notre pays, la fierté de la musique à travers le monde. Et je vous demande de l'honorer avec respect. Avec respect. Chalamwana a tout donné à ce pays. Elle est morte dans son pays. Elle était souffrante de la maladie qu'il a emportée. Pas de spéculation. Il faut l'honorer jusqu'à ce qu'on ait à l'amener à sa dernière. Étant que chevalier de la plume, la disparition de Maman Tchalamwana, et comment vous pouvez définir Tchalamwana? Tchalamwana, c'était un tout. C'était l'incarnation de la culture congolaise. Tchalamwana, c'était la fierté de ce pays. Elle était à la fois chanteuse, danseuse, compositeur, maître de scène et maman. Elle était la maman nationale dans toutes ses dimensions. Voilà. Alors parlons de la relève. Maman est partie, la reine de Moukachi est partie. Est-ce qu'on aura aussi la relève par rapport à la maman? Il y aura beaucoup d'hommages. Beaucoup d'hommages. Ça commence maintenant. Toute la République est mobilisée, tout le monde ce matin, pour rendre hommage à Maman Tchalamwana. Et quel était le but de Maman Tchalamwana? Ah, beaucoup de choses. Tchalamwana était le symbole de notre culture nationale, pas seulement du Kassai, mais de ce pays. Donc, il est mort à 64 ans, très jeune. Il pouvait encore être là. Donc, à toutes les mamans congolaises, à tous les papas, tous les artistes, toute la classe politique confondue, c'est le moment de rendre hommage à nous. Et je demande à la presse beaucoup de respect. Vous martelez toujours sur ça? Beaucoup de respect. Merci. 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 JMK. Marita Samba, JC Chituka. Et il nous a dit la maman nationale. Et merci à vous. Merci à la presse. Merci à la culture. Voilà, on dirait qu'il y a une résidence familiale de Tchalamwana. Voilà, un petit témoignage par rapport à Maman Tchalamwana. Je pense que je vous ai vu ici. J'ai l'impression que vous n'avez pas qui Maman Tchalamwana. Maman Tchalamwana, naïba et depuis à la voyée, ma tosa banzi. Vous voyez pourquoi ma siko vraiment attaché à la séance publique. Mbote.
Bonne santé. Mes condoléances. Un mot par rapport à la disparition de maman pour essayer de se passer. Maman, merci. Comme c'est merci pour la naissance. Merci. Sacrifier jeunesse pour la mission comme il a avec ça continent pour leur vie qui s'appelle les pays étrangers pour acheter. D'accord.
Voilà, ça fait mal, mais bon. Papa, Voilà, awa toyoki babi mama tala mwana akufika na Voilà, merci de continuer Merci mon passé, je suis parmi les tout bien sûr. Je pense que vous avez remercié la tête. Non, déjà, maman, à ça, tout le monde a appelé 9 jours. C'est-à-dire que, ça fait la précision, appelé la vie. Les gens malades, ils doivent c'est normal. Ça va malade. Mais dans ce cas, il faut éviter le maman, c'est là qu'il faut éviter le roi. Parce que ça, il colle, et ceux qui ont parlé, la baptiste, le bassi, oh le lot, ma si fierté de la musique. Avant, on a peut-être le premier ou le deuxième. Moi, je dirais que l'image de Dosso, que Bandéni, il y a qu'au traitement de l'homme. Parce que pour l'homme, c'est parce que même la famille, dans la vérité, c'est pour tout ça la communication. Voilà, parce que ande koyemba trop banzembo ya chiluba ba maluka tonda kolenyo surtout là et ça juste exemple on peut ça pour bozo ici na ba mémoire na parce que ici na IHP Médage je sais que nous avons des chrétiens. Nous avons des chrétiens vraiment à 100% par la musique profane, musique profane c'est pourquoi dans un peu ça moi détail pour ça pour comprendre la personne à l'instant tu peux perdre maman tchala mwana oya tiki biso
na heure il y a 4h du matin 4h du matin 4h du matin il y a jour à l'élo de maman tchala mwana atiki biso suite il y a malade moko il y a moulai parce que avant tout le monde qui biso surtout comment ces photos circuler un journaliste na biso à RTNC mami il est là akenda ki kotale na kati hôpital azaki tellement malade maman tchala mwana tout le monde qui va photo ndé banda qui ko circuler ils a déjà daté à 6 mois comme ça 6 mois passés comme ça ba mois et le cul un peu on savait tous maman tchala mwana azalaki tellement malade na malade newana il y avait aussi des prophéties au ebimaki babato balobaki des blablabla balobaki ba prophétie que tout le monde tokufela munene na Congo artiste et musicien moko ya munene azokufa na Congo tout ça tolobaki ba prophétie mais tolobeka ke mususu ba prophète ou ba mesana koloba kosalela bilobela ba oloba katika baloba mais peut-être nzamba utilisaki bango pe aussi puissamment ba monaki nde mabezo linge koma notre prophète Denis Lespe kuta lobaki ke tokufela artiste et musicien mo nene na mois de décembre année aussi la té tokufela voilà tokomi cause ba message va prophétie et comme il faut s'accomplir. C'est pourquoi je voulais dire que le juge a raté. Oaza mosani na nzambe wa elika sambelaka wa mibengi pasteur ata to moni na masumu na mabe tout ça to juge a raté parce que akoki pe omona musu likambo ezokomela yo vike amelanga masanga vike aza monde ya pétage vike aza na monde ya masumu otalaka au prophète nandimi na message apesinga jamais parce que oyebi alliance ou asala na nzambe c'est pourquoi je dis ne jugez point ba message qui tellement ba prophétie qui tellement que to bungisa artiste musicien moko ya munene voilà ba message petit sani to bungisi maman na biso tchala mwana na heure ya 4h du matin 4h du matin suite azaki malade à cause de moi kimia mo boya mokie na 6 mois wana azwi kimia azongi ndako yo les cabatons comme ça rechite yo sala rechite salami tout ça vraiment là soana nde toyebi vraiment ba précision te parce que famille ya mama tchala mwana eboyi ba caméra ekota kati ya lopango eboyi ba journaliste ba kota eboyi ba cameraman ba filmer donc botika la brancher scotcher na chaîne ya biso EHP Media boye ba suite comment nde matanga ya mama tchala mwana ekose passer na minute nde tolo ba boye mama tchala mwana corps na ye eza na 50 déjà batie corps na ye na 50 na mort de 50 batie déjà kuna et akufi na ndako rechite salamaki ye azaki rechite malade tipa umeta akufi na heure na 4h corps na eza na 50 voilà oh ezalaki message na ngana passé toujours continuer toujours kosala ba recherche toujours continuer ko kota na ba source poto pesa bino message o ezali vrai o ezali fauté biso tolobaka na chaîne na biso on parle toujours ce qui est vrai tozaka ba chronique fois cité de ba tout mususu balobaka nous sommes des journalistes en formation tolingaka kopesa ba message à l'hôpital avant to les caliboso caméra na biso tozaka sûr et certain que message au c'est ça vrai donc auto éviter to le baraté auto éviter to le baka on a suite ya matanga ya mama tchala mwana totika la brancher scotcher auto et ba suite ce qui est réussite à maladie wana kande bonnier ou soit tout ça maman a soit tiki biso na âge ya 62 ans akufi na âge ya 62 ans atiki biso déjà voilà botika la ka brancher bien à lobby ceux qui ba news eza ba information mususu ni bon on a bien signe peur les quelque soit caméra à quoi informer bino propose à la page to comme na suka ya analyse na biso to comme na suka ya na biso Kozaki et Bédé à Kolanda Bisso partout dans le monde, c'est pourquoi je ne cesse pas de vous remercier pour continuer toujours pour soutenir Bisso
spirituellement, moralement, tout ça pour conseiller. Puis va conseiller na bino na ba remarque na bino et ça la rabiso énormément plaisir pour continuer toujours. Pour cette occasion, je profite de dire un grand merci à mon équipe technique derrière la caméra. Je vois Blaise Mavungu et je dis un grand merci